c'est bandi marana sonité tant déjà à disposition et c'est que les alliés déjà Corbière les alliés place à Liboulou les alliés bon pourquoi tout le baquet to bomba moto à ça kufi to bomba tant aux bomba ndeko ya kufi to zo bomba ye 1 mois 2 mois au moins na tension on a paix éco ampleur on a paix éco kita ndenge tolobaki na bino que parmi ba matanga o ils ont facilité biso makambo famille en tout cas baza très bien donc toujours kanalonda bango très bien et ça là na niveau ba responsable ba famille na bango moko famille vraiment c'est OK. Soko sa prophète moni makam to boyite papa yebisa penza mba yo kabiso pema lokola yo za elobeli ensemble oza mungongo nzambe nzamba yoka ko facilement yebisa penza me ba comédien ba leli yoka bango mawo. Tu travailles toujours en connivence avec la famille. Et si tu as la veille mortuaire en abisso, en tout cas, Bokoye Bayango, tu travailles en collaboration avec la famille. Et à tes qui participent à la famille, non. Nous travaillons en connivence avec la famille. Base à la vraiment patient, vraiment informé. Place Batubaza, problème est que banyama bavanda kana jardin de den mutazalaka te problème ezalaka te banzam mais tant batu baye na jardin de den problème esalini eye pona masolo ya culture ya Congo o ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba bon toujours souhaité pour les alati pour ma comme ça bien mais espérons que vous alati et aussi la nzamba ko idipso vous alati ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele Votre fidélité nous rassure, hein, très chers téléspectateurs. Déjà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Eh bien, nous sommes ici déjà en direct sur l'avenue Boulungu, dans l'avenue Oyo. Diana Makila Bandae Kofanda. Donc, vous savez très bien que les gens qui réunion par rapport à Mamba famille et puis Naba comédien. Donc, alors, Tozawana, les comédiens se sont réunis donc, avec le président Massoumou de Brendé. Donc, Tokotika dans l'image, nous sommes à Kolobe. Puis, conclure. Je dis d'abord merci beaucoup à Guissoloy. Oh, je prends l'image qui toque. Encore une fois, merci beaucoup à notre boss, JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas. Bah, bon séjour à Kinshasa et aussi merci beaucoup. Bah, lobby à 2 ans depuis la Suisse, Moïse le prof dans montage, comité clé na Olo. Bah, nous tous nous réunion, Makamba Koloba, malgré la caméra pendant côté, mais na soukara karanga ensemble condensé na haute kozala et puis on va te solo après. Donc merci beaucoup. On prend d'abord les images et puis on va conclure à la fin. Merci beaucoup. Président, bonsoir. Bonsoir. Ils ont bougé pour tout est. C'est toujours moi, mon quoi. Photo bien noté. Toujours point mon photo libéré. Grande semaine mon aki. On t'a l'année la semaine. Là, juste après été. Mais, dans une parole, c'est recommandation, autorisation. Tout sera dans la solo mon corps.
Comment qui vient bon, déclaration. Maman, il faut zoom à Sima. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, Bandeko. S'il vous plaît. Bandeko. Bon, on peut commencer. Oui. Bon, Bandeko, Tozoïb Sabino que solo la famille encore une fois pour tout ça lango vraiment na ndenge malam ndenge toloba ki na bino que parmi ba matanga o ils ont facilité biso makambo famille en tout cas baza très bien. Donc toujours quand on a bango très bien et ça là na niveau ba responsable la famille na bango moko famille vraiment c'est OK. Donc tout ko yo kana boye que famille a proposé qu'il bosso vendredi. Biso pe tondimaki mais lobi tant toke na réunion et puis toke ko tala ba comme on dit ba faisabilité. Il faut qu'on soit à disposition, il y a réservation ici ka ba ko to sala matanga wana na l'esplanade na cinquantenaire, il faut qu'on au moins 3 jours avant ba disposition wana ezo senga que to Bakisamuke. Et comme il a samedi, dimanche, lundi, pesa, malamute, mardi, tozana matanga, veillé, et puis mercredi, donc le 22 septembre. Donc, Bissona famille, tout ça, boyé. Donc, Moutoumouga qui nous tient commentaire exact. Donc, vraiment, c'est une fierté pour nous, Bissomoko, que malgré ça, Sangwa Mawa, mais tu as quitté et si tu as eu compréhension, et ça m'a l'âme. Veillez pour ça, la Mawa, puis président. Deuil. Le col a commis te prolonger. Bokoye Bango. Pour te proposer à mon dingue, mais le col a jour, mais ce qui était plus important, c'est Yangwana. Est-ce que programme soit comédien beaucoup lancé? Non, mais les comédiens, tous ces bango que tous les matanga, ce qu'on a temps et tout ça, et puis bayebi mon que lobby, tu écoutes à 18h. On va déjà avant, bayebi lobby, tu écoutes pas major, comme ça tu as programme nabiso bien. Non, c'est que lobby est dernier jour pour les comédiens là-bas. Non, ils ont un cadre préparatif, mais lobby est journée comme un nene pour la préparation. Le reste de l'Uzalaga Kolandela, voilà. Merci. Voilà, merci président. Et voilà, nous avons besoin de Matanga et par rapport, il y a Matanga, il y a réunion de l'équipe, la famille. Derrière, parce que c'est lui le président qui nous encadre. Après qu'on soit dans la famille, une famille très réfléchie. Au Bandibi qu'on comprend les biso peut être censé comprendre les bango. Vraiment très large qu'on dit travailler en collaboration avec l'artiste. Et je pense que maintenant on a biso le cas bien, tous les landais qu'on a biso, tout rendre hommage moko digne de son rang ou à son mérité. Vraiment c'est un peu ça. Merci quoi famille pour eux ça va tant à la bon ah c'est quoi trop cabo la artiste côté mon non. Tout travaille toujours en connivence avec la famille. Et si quand ça la veille mortuaire na biso en tout cas bokoye bayango
doit travailler en collaboration avec la famille. Et à tes qui artistes basés sur organiser dans la bonne famille, non. Nous travaillons en connivence avec la famille. Base à vraiment patient, vous allez très vraiment informé. Lobby il y aura la réunion. Déjà Bango, qui le responsable de la famille a été mais un mandat qui mutu ou encore auto soliné awa. Et puis Bango peut porter leur solo là. Bisous auto solo sur lobby kuna par rapport à lieu scanini, tokocha veillé mortuaire. En tout cas les gens seront informés. Voilà. Mais déjà tout est acquis. Nous sommes dans les bons. Nous sommes vraiment dans les bons. Merci à vous aussi. Nyonso. Mutu na mutu azana bato ya zokamba. Na ebisite papa. Benga bato oyo kambaka. Benga bato kambaka. Tokende na zamba pendant 3 jours to gêné pona likambo oyo. Voilà. Namona kutu mutu nzamba tindi mutu alobi kende prophète kende yebisa roa wana pona yebo konzesili. Nazozo mulimo na ye. Prophète abaluka ke iboye. Roa baluka pesi mkongo boya bandiko senga nzambe. Alobi nzambe kanisa ngata na babolamu na sala. Nzamba tindi kaka prophète yakina sangoli wake ndo yebisa na bakiseli ye mikolo. Soko sa prophète omoni makambo. Toboyi te papa. Yebisa penza amba yo kabiso pe ma. Lokola yo za elobeli nzambe. Oza mungongo nzambe. Nzamba yoka ko facilement. Yebisa penza be ba comédien ba leli yoka bango mawa. Yo yena sango ke tozo sila. Mais senga pe nzambe arrêter hémorragie. Hémorragie nyonso ezala kana kisi nango arrêta kango. Oya biso zozanga ndingi nini. Voilà, évêque. Outo lo bapé loro mo ya motu ya likambo ya bolingo. Mais tozo mona de vos vivants. Il y a des tiraillements, il y a des polémiques, il y a voire même il y a des maloba mabeke, na rolakisa yo. Bon mon até que babiloko na c'est le moment ya maman. Toza na famille. Même biloko basani ezana eloko basani tout anaka. OK? Basani kutu ne eloko basani yoki pe betani ngana ngelengele likolo basani. Place batu baza problème kozanga te. Banyama bavanda kana jardin de den mutu azalaka te. Problème ezalaka te banzam. Mais tant batu baye na jardin de den problème esalini eye. C'est que place problème ko silaka te place batu bazali. Toya baka ndenge ya ko ranger kaka yango. Même na famille soko ke na famille na bino yoza na bato swana te na famille. Ozana bato bobimisana na mabete. Ezalaka nango bongo na ba famille nyonso. Mais yake oyo ke komi ya mabete tiliwa wana nde komi mabe. OK? Wana nde komi mabe. Okomi oza famille na basanye tutanaka. Basanye tutanaka na nini? Basanye tutanaka na nini? Na eloko basani. OK? Soki basanye tutani bongo elingela kisake ne tutani wana fobo bongisa kaka. Na libota nyonso bazana liboma na bango bazana ndumba na bango bazana momeli bangi na bango. Siko tobwaka batu wana kobwaka bango te koluka bango kovandisa bango loba te totika boy. OK? Eloko zozanga nini ko vanda mingi ko solo la koyebana endeza pasi. Soki ezalaka ke ba propaganda moko boy tokuta na biso nyonso ata na stade de martyr. Oyoki tozuita même ya échange ya ba téléphone bolimbisi maman. Même échange ya ba téléphone toyebana ke oya azalaka boyo azala. Oya lingaka buzoba te. Oya lingaka boyo. Même na léopard. Même na léopard. En des mots, les problèmes ezalaki que la famille ou représentant ya Libota a sengaki tokunda Diana mercredi oya lobby. Tango moi lisolo ekota bo suka tocha vendredi. Totoka okunda vendredi ozaroya. Ne ba comprendre que en tout cas Diana a na famille mibale. Donc à part ya bango ba botier Diana a komaki na deuxième famille na ye ya ba artiste. Donc ba bandimaki ba accorder so moi grâce moko boye. Nde albaki bobo kende boyo kanakasi bongo bozonga boyebsangai de quoi s'agit-il. Nde sango to ye lelo to ku déjà que ye moko na programme na ye na ndenge ba artiste balela ke kokunda Diana le vendredi ezalo la mwana moko kaka ya mukebo vite fait bazale vite fait. Oh Diana aza mokolo c'est quoi a poussé qui déjà selon parce que voyage na ye et dans la semaine prochaine mais a poussé qui mercredi déjà tant au commis bah c'est ce que à mercredi s'il faut
Donc, biso peut to approuver directement que mercredi kokunda Diana, la semaine prochaine, mercredi le 22. Donc, ça nous arrange. En attendant, makamsu ya mike et kozwama. Donc, nous sommes vraiment dans la joie comme on a que famille moko va comprendre facilement souci à l'artiste et tout la Diana ensemble. Bien que pas si ezali na mitema ata bandimi le 22 wana to kunda Diana mais bana pas si makasi parce que biso lelo to na bango elongo et tokende so tokundi Diana tokei mais bana Diana batikali bango bandeko batikali donc pas se ko kondanga na bango vraiment il faut kaka nzambe asunga faut nzambe vraiment ko akosunga de façon que libota o ezo mwa kimia sinon pas si ça makasi ko kufa mutu brisque comme ni mutu abelaka to abeli on comprend qu'il y a okufa na mais oyo akufi ya brisque eza coupure salami donc vraiment nzambe asunga bana ya Diana makasi bana batikali vraiment mawa libota famille vraiment il faut nzambe asunga. Oui, Fonzamba Sunga présent. Alors, Nabino, du côté artiste, est-ce que bon dimi mercredi parce que baza pressé de renabanga kundama parce que ça appelle dépense na qui ça c'est qu'on vend ça va tout boza vraiment prêt on dimi na soni présent. C'est bandimara na soni té tant déjà à disposition et seulement dire que c'est que ils allaient déjà Corbière ils allaient place à Liboulou ils allaient bon. Pourquoi tout le baquet Tobomba moto asa kufi to bomba tango zo bomba ye tango zo bomba ndeko ya kufi to zo bomba ye 1 mois 2 mois au moins tension on a pe eko ampleur on a pe eko kita donc toko ko ndimate ke to bomba Diana 1 mois 2 mois no famille balobi mercredi il faut être en accord avec la famille faut toujours c'est la famille ndé jour où il y a l'objet de Monique donc vraiment tout va merci Dieu merci va comprendre c'est tout. Oui merci Nabalandignon ça c'est beau. Jusqu'à la preuve du contraire donc famille tout ça awananda qu'on a siège bisika Diana d'ailleurs qu'on vanda tout ça on y a qu'on vanda mais alors ils en bandeko artiste ba mona iko to solo pona matanga to chango et pas ya major donc les rwana tozana nuko yokana nanu ko trouver nanu moi terrain d'entente quoi boni ko longa ba parents awa ko mema bango kuna oui est-ce que ça pourra ou pas donc tous encore na équation mais déjà au moins pour un jour ton dimi le mercredi le 22 adopté là tout quand déjà bien mais on est à babilo ka mike donc il famille ba ko ba té to ba na siège ça ne va pas déranger ou bien ba kende va pas major ça va pas déranger mais je crois que ba ko adopter ba za la ka na siège na bango moi je crois que vous allez bongo. Ça va, président. Voilà, merci beaucoup Nabal surtout à Congo, Victoria, famille, Obo Sabona, Tongo. Donc merci parce que le président Massoumou à lobby, la famille à lobby, juste là, entre famille à Diana, na famille artistique. Donc moi papa suma lobby ba matanga leka na bango contrairement na ba o ba monaka kala ndenge ba mbuti mutezala ki en tout cas famille oyo baza la compréhension baza à féliciter. Donc ba commentaire tout beaucoup le belete papa suma ça lobby pour comme o afingi famille mama chako afingi famille ba to songolo pakala to lingi makambo wana te. Donc ndenge déjà papa suma lobby que Bayokani déjà par rapport que quand Kobima le mercredi prochain donc semaine prochaine quand il y a une décoration Diane Kobima mais jusque là tu éviter le mardi veillée mortuaire au salle mawapi on a ce que fait solo là Bayokana est-ce que vous allez awa ou pas major zolo mais de préférence pour la biste link ils allaient pas major par rapport à espace tout à l'est au van na ndenge moka kimia parce que Diana az artiste amunne na mboka oyo c'est vrai le monde artistique benga ba star Diana ba star ya tongo do star ya CD donc ba tu pendant na batio na fiche pour batala yo donc Diana za ki bongo biso to perdre Diana mais bato ba côté ba polémique na sima kombo na e ba kuna na Diana to ko yasko to répondre bino parce que bato ba la Diana ninga solo ba ya internet pour ba répondre bato ba do finga ba wela ba âge mukolo leki donc ba guerre ba âge bo za to kuna na Diana to ko expliquer que yoza koko yoza mama yoza tata moi si yoza boto ko pesa tout âge na e faut dire d'abord merci beaucoup
Gisola de ma caméra, merci na boss Nabiso, merci na Moïse le prof pour la image qui toko tout le monde, les artistes tous à la soudée, tous les la Diana la moko et puis j'ose croire que Nzamba Rosa la bolam parce que tous les là-bas oyo baza kolela c'était gros bébé de la presse congolaise Jemima Ibele, j'étais là bomoni président ma Soumout bomoni tonton O bomoni présence il y a oxygène bomoni présence il y a belé pour ne pas citer le nom namoni Sunan namoni Gesho j'ai vu encore qui star bolaki belé msusu comme koki namoni Aminata son père namoni Marina là-bas on a compte à Bellevue bon séjour aux États-Unis namoni batos obayaki na ba chroniqueur biso tout on est ensemble donc kufa na bino ba famille pezala nango contrairement la famille Machako famille de yango on se retrouve prochainement au revoir bye bye. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba bon toujours souhaiter pour vivre Zalati pour ma chez bien mais espérons que vous Zalati et aussi la nzamba ko aider sur Zalati ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.